beaucoup balobi kaka na cadre musala musala to kolembango te to continuer toujours musala ndenge ngai tonton Rigongo bila mukusi atalo na ebisaki bino naza toujours wana liboso na bino pona ko sepelisaka bino pona ko sala bino musala ndenge bozo senga awa na kati ya kini boyebi kaka ba actualité eza ebele na mamu itali ba musicien na biso na mamu itali théâtre na biso na niveau ya ba domaine nyonso alors na minute oyo lisolo ko bete eza te balobi kin eza ko bouger kin eza ko ningana kin eza ko ningana pourquoi kin eza ko bouger pourquoi tokoyeba yango après mais liboso na saluer na liboso boss na ngai Dave Mobama na palin et siko zali merci beaucoup pour la initiative merci beaucoup pour na musala merci beaucoup lisusu pour la confiance et merci lisusu ebele na mama na nga Betty Maseng babi wana za mère à palin biso tout na sima mukongo na ye et tout ça ka musala et ba salutation na nga susu ebele na mère na ngai balobi wana zali mama wana soto pesi motete en tout cas to la bien te to la mwapi bien te mama na nga Adesabu Fondation Sabwadi bana tout ya poto balobi bana Londres bana Bruxelles Paris Canada wana bisika boza babina musika mbala mota na talibo na boki misu na moni vient nga John Lubila l'exceptionnel via Kati via Masolo via le bagi na ngai Luka le coq chanteur ranson bo betani Masolo bo solana ye le lope na kuté na ye initiative aboye dikanisi aboye idéologie aboye to ko boya ngote faut trop betana maboko moi ba commenter na baksango na sima mais avant tout kota na ba commenter to kota na mojindo na mopanzi na ngabino bozo mona les coqs chanteurs en solo balobi mission za na mingongo ebele o ayembaka aza limité te ya yembaka na minute événement ya makasi ça na ville province ya Kinshasa le 28 balobi biso tous les 28 toza na lemba terminus wana kaka so komika na lemba terminus obi na zoluka température 40 tala le coq chanteurs en son c'est concert on les a dit tout cela na on a to beta masoto ba initiative na idée wana na likanisi wana ya koyemba lelo weranson et outil wapito yo kayemoko le coq chanteurs en son bonjour. Ouais, bonjour Rigen Mokuse Atalo, donc Rigo Mokuse Atalo, un grand merci. Nandingi yo rendre une visite côté Naza, toujours na boule kaka préparatif pour un événement na biso le 28 quoi. Le coq chanteurs ensemble donc on a fin match. Moi le lobana moi ba ndeko so bazo tala yo ba fidèle ba lingaka yo avant to kota na makam. Si vraiment un grand merci na batutu ba fidèle internet tout au batala biso donc si surtout ba lingaka Canal Futur News trop ba moté a trop beau zapété émission kotala yango parce que Canal Futur News ndé pe sabino ba information assure quoi donc un grand merci na batutu ba Holanda biso batutu ba lingaka ba réalité batutu ba lingaka pe ba actualité voilà un grand merci na bango quoi. Ouais, un grand merci sous na vela ngai Jean Bilongo mo cameraman balobi papa ya Moulayi makasi ozo sala ba image azo balola yango ozo nyeo kolango pe koma bisika to bozali na poto partout Afrique mobimba ceux qui bozo mona ba image bozo mona ngai ndeko la Bilongo Bilarigo mukushi ata les grâce et papa Jean Bilongo merci na papa Jean Bilongo et merci na masa na biso Josué Français ba biaza na sima ya papa Jean Bilongo ni concert yanfu moto na bisiki bozali moto na batutu balinga nga na osaka musala les coqs chantent Weranson les coqs chantent Weranson. Pourquoi? Parce que le bima te bela vraiment dire la ça ouais rapport il pas le gars bima mais le coq biso te bima déjà a betara déjà na ba conseil mamine mais pourquoi le lozui di kanisi ya koyemba Weranson le roi de la forêt que j'ai sali na maman si déjà ma pata maman exaucé na gradi les coqs chantent Weranson initiative ya koyemba ya kobeta conseil wana pardon oyemba Weranson ezali kanisi na yomoko tout bosolaki na venonson bon en soi ezali kanisi na ngamoko nazoki non likanisi parce que omoni avia na biso il faut to rendre bango ba hommage tant bazana bon moi donc eza d'une récompense et puis d'une reconnaissance oyo na zanango envers le roi de la forêt na oyo nyonso sala d'abord pour nga karaté et puis pour na ba jeune tout ya Congo surtout ba monsieur congolais tout ba osam sala voilà et puis pour na ba tutu oyo sala na maison mère ba artiste parce que ça rêve ya tutu za rêve les kana wengi musique à maison mère donc vraiment ils ont récompense et reconnaissance wana ya ko reconnaître yé aza un grand to rendre hommage de son vivant yango mo na bulaki na salango le coq chanteur ensemble les ali kanisi na ngamoko mais accordé par le roi de la forêt donc ils ali kanisi na zoa depuis 2015 en lobaki non funa yemba le roi de la forêt funa rendre hommage na talaki momani na salango na lekisi bané belé et na salango de 2018 donc un grand merci na le roi de la forêt na opportunité à PC pour ba yemba eli susu ba rendre hommage yemoka kozala sur le terrain vraiment un grand merci na mama si régime en patana staff ya wenge mobimba merci vraiment alors les coqs chanteurs en sont aux anae pembeni papa le tumba pa otay ko lobango kana minta lobi
air yango yo bokende kotala ye air yango yo bokende kopesa ye oya kolia po soki komi na kata cercueil akomona yango te akoyeba yango pe te akolia yango te. Alors na likanisi wana alors somme tosala musala ya bien faut toi encourageaka et le zo boma biso na mboka oyo tolingani te toza mitema mabe et puis ingratitude motasali obola les coq ayemba pa ranson te les coq pas à la mission ranson te mais tala likanisi côté wana to uta wenge voilà les coq uta wenge moi na 20 sonné voilà récompense parmi ba reconnaissance oyo le roi de la forêt asala yango na utolo ba bien na sommaire émission na yo asala ngo karapo na ngate asala ngo na ba jeune tout lelo ba jeune lelo setolo ba lelo ba mission biso ne tinga la groupe nanga ba mission ba car banini seke to mona wenge to mona 20 sonné le 20 sonné nda pesa makambu 20 sonné nda fula ba jeune belé banane poka ba faire rigola ti lelo 20 sonné zo pesa kaka makambu quoi do ba jeune bazo ki ba voyage ba jeune bazo fula pas mal ba jeune bazo zala quoi donc voilà yango na mona ki ke comme ngai pe na leka kuna ngai pe na sala makambu wana po ezala lelo na zala pe le coq chante alors pourquoi pas ngai pe na récompenser ye ata na loyembo po le roi de la forêt na zane loko na opesa eta pa ko kumisa ye ko yemba ye ko rendre ba hommage parce que aza un grand baoba ou asali trop lelo to mona ba jeune so to lobi lelo vitesse a wenge to loba attends to loba vitesse a wenge wenge le boso to mona le roi de la forêt e ba mise be lelo ba boya wa ba lobi ranson na sala lelo te pona bango azala formateur te donc bango ba yana makambo na bango moko mais po ba ye ba yo po ba ye ba yo tu tant azaki pana ba ona ye ba ki ata na sima vena bango ba ye ba ki te mais lelo ba ko loba ah mais kasi ça complexe infériorité eza complexe mise mo lelo ko wanga na le roi de la forêt azati ozo comprendre na bien ce qui bango wana kutu les rois de la forêt foutent la banque billet. A même banque ba Zénith de Paris. A beta banque Stade de France. A beta ba Olympia. Ba kenda ba Angola. Ba beta ba voyage ba kenda ba États-Unis. Ba kenda boy. Vous comprenez? Bazo wanga lango. C'est le cas c'est voyage ma kasi na Congo oyo. C'est wenge musique à maison. Bongo biso ba o ba lekok. O peut-être toujours chance wana ya bongo te. Toujours ndi mal roi de la forêt. Wana za motema mabe. Omoni yango zo mona musique congolaise ezo évoluer bien te. Pona nini? Place à koloba A, yo zoloba O. Place à A, il faut à A. Place à O, il faut à O. De ceux qui montent au salam, bien faut sani. Faut qu'on dise c'est simple. Mais c'est simple. Il faut qu'on dise mutu le roi de la forêt, qu'on prouve son nid na Congo. Et ça t'es tiré les cas le quoi papa Lutumba. Bazana rien à prouver. Tiré bisonné banana bango, bisonné bakoko na bango, bisonné ba ndaki sana bango, tozo landa makolo na bango. Tu vois que la bango ka ba flair. Bino bolingi ka le roi de la forêt ba vient na biso le quoi ba quadra ba vient na biso le quoi ba papa chéri ba vient na biso ba zebele bolingi ka ba simba nzete ba koma na 90 ans po bondi mabango non ba sali déjà époque oyo etikali bongo wenge comprendre etikali bongo alors ezo senga biso ba petit na bango to ba ke la bango ba flair to ba ke la bango ba flair parce que ba mona pe ke bana na bango bazali toujours pour nous soutenir pe bango ndenge bango pe bazo soutenir biso surtout biso ba africain ndenge to zalra boye même temps to bota rabana na likanisi ke lobi so kinga na komi na lembi mona na soutenir nga mais souci so sala biso na musique na biso congolaise bande kono ba moi likambo yo ingratitude eza trop biso pe tozana auto mona tozana ba musicien o biso to mona to ebike oyo so kaza lelo boye eza grâce à leader oyo o so ka komi boye lelo eza grâce à leader oyo zo wangana ça se voit même à l'œil ni boye to mona on a misu polémique écoute comme na concert wana yo zo beta to mona ngo mais oui il faut ça la polémique bio succès za to bunga na terrain wana oluki obeta ka concert mo boye po bima parce que ceux qui ozana ozaki na succès lelo ya makasi lokona ba o ba bima pa na ye wana lokona ba faire begiti so zaki ba succès lokona bango ngo beta pe concert wana te meloko moni ke makambo ya te yango yo zo beta concert wana po peut-être ezande nakolo yango na otso lobawa babilo musu bato balobaka eza ba complexe infériorité bilo musu bato balobaka eza kozala motema mabe on s'en comprend eza kozala motema mabe ngai nazo sala makambo nanga na ndenge nanga tanga na zuli kanisa koyemba le roi de la forêt je crois lelo na oloba lelo lobi ba mission belé ba Hollande oyoka kuna ba oyemba kingandi oyoka kuna ba oyemba fulani c'est comme ça dans la vie et ça initiative ya ko saluer et ça initiative ya bien eza ko betela maboko ya ko encourager c'est pas mauvais c'est pas mal mais ya ko loba ke ponga na sila ponga succès zate yango na ojimela na koma le roi de la forêt non je ne pense pas ce que ezaki bon le roi de la forêt ko nimate mutu mo za na succès ta yemba ah mais oui, le roi de la forêt n'a pas honoré. Tout le monde le coq chante ou ranson a yemba makasi na mboka oyo. Est-ce que le coq a okapena ko yemba ou ranson ma côté taliba kerwana est-ce que ba vona makasi bima le coq osuka ndeni côté. Ngai pena na olinga oloba trop te côté wana parce que d'abord na otip solo ko
ceux qui au monde le roi de la forêt ndimi le coq chante mbaye parce que le roi de la forêt tali ba paramètres belé amoni que le coq yo quand sina za Michel Liboso que senga le roi de la forêt ba mbaye na Michel Liboso te l'équipe na mission na succès parce qu'il y a eu succès za makasi pas tout na ba poto l'équipe bango enoke na succès pas mal l'équipe bango na oyemba baze belé ba yebo yembati bazo chama télé na ba TV ba yebo yembati et belé ba yebo yembati vous comprenez ba yebo yembati ngala za wana pona ko saba publicité na bango te mais là on a eu ça tout ba fidèle internaute tout au ba otalanga baya le 28 avril la température ba au monde qui est les coqs chantent donc na makambo tout ça n'a rien à voir oh et ça makambo ya les coqs chantent avec Werrason voilà donc c'est ça que les coqs oyemba viennent le roi de la forêt vandi otala petit na ye et ça l'aura bien et ça on a un concert on est bête matin à grand hôtel pour niveau na zo que la son un concert on est aux alamabe bon moni d'abord biso na wenge to lobango toza majorité plurielle on va comprendre biso d'abord petit peuple d'abord donc c'est-à-dire biso to pesa non ba peuple et après to ko inviter ba grande personnalité ba oya to lingaki nanu to pesa non ba petit peuple donc c'est-à-dire mutu mo dans l'association on a les coqs chantent na image à le roi de la forêt azana moyen belete mais faut souci les amons à le roi de la forêt donc na sali yango eza cadeau ya bana lemba valoriser bango voilà parce que bana lemba na yebi ke na commune na biso parce que ngana za mwana lemba na commune ya lemba na yebi ke eza na facilité bato ba route de partout ba oya na moins de coût a futara taxi na ye aye a payer kaka consommation na ye atali le roi de la forêt atali le coq chante voilà donc na lingana sala ngona no bongo c'est un grand projet na otambola na 24 communes à Kinshasa mais na rolingana beta kaka ba en plein heure tina bakimbanze ko koma na kokoma tina kimbanze na kokoma tina malweka na kokoma partout tina swambanza na tera swambanza kuna na kobeta na kokoma tina maluku na kobeta wana no mona na maluku no mona vraiment le bourgmestre papier mpiana et puis nazo mona honorable Jean-Sim Maswa bango ne ba kolo mabele quoi nazo mona DG Flavien Kui Arnaud de Pombo aux États-Unis et puis un grand respect na papa David Eiba grand chef papa David Eiba il faut boire il y a un grand prêtre grand chef pardon au box ça remonte à solidité wana grand chef papa nani papa David Eiba papa David Eiba papa David Eiba papa David Eiba grand chef ya wana ba respect belé na papa donc azo mérité papa na biso yem ta simbi mabele côté wana tout donc c'est-à-dire biso toza wana pona ko sala ga musala na biso alors eloko ngana ko lobaka batu ba s'embrouiller batu ba se perdre te le coq chante zo yemba vena ilo la forêt c'est normal na mwana na ye ngana boyina no ba na bilo moni ne to lobaka na palais atozo ka solo soso zo lumba na ndaka ba voisin za ba voisin ya binoti bino atama tembeleli ana nu tango ko bima libanda batu ba mono ka très bonne santé ba yeba te ko loboli ya ki matembeli mais lobi pe ton bino bolamba soso pété de kuna pe ba olala nzala vous comprenez donc ça te que ngapona banana funa banolia biloko ba voisin te na ba ina biloko père nanga na ba ina biloko le roi de la forêt biloko ndako na biso moko na pesa ngo ba valeur na yembango na décortiquer ngo et après total makam souci. Merci beaucoup ba fidèle biso na surtout ya Canal Futur News ba fidèle tout ba linga rango bilarigo mokusi atalo ba fidèle tout merci na bino parce que ba père na bino zo sala biso bien moi ba commentaire moi ba texto moi ba pelle wana tango zo benga to zo yoka bino et sala biso bien to ko ba peka ko sa musala bo bisa ngana luka les coq chante parce que ils les seuls sites où ils ont ma mikolo yo makasi ils ont Canal Futur News kuna neto clôturer masolo tala ba bonné tala ba vie bino bokoka bokomela pe mati les coq chante Werrason na biso au concert oyo ils ont pas problème partout aux les quand on a banderole partout aux les cas bato babeta lisolo est-ce que concert oyo ningi yo mozo kanisa et OK pena bon ah oui ngalo kanisa kute que ne plus que ne na za kanisa parce que au moniteur na zo ki idée ya yemba le roi de la forêt na zo ki idée. Quand on a proposé le roi de la forêt, après une initiative, après une directive, je crois que on a banderole, a bâche, on a podium, il y a mystique. Banderole, ma casse, on a soutien de la forêt, pas petit naïe, les coqs chantent, ils ont ma casse. Il faut soutenir un petit peu, malgré ma petit, monsieur bunga bunga mais, ou a petit ma reconnaissance le rôle là-bas, les coqs chantent, donc ils ont une reconnaissance à ma casse, pour valoriser, pour passer la bonne chance, si ma biso bena to avec image. Voilà. Si donc biso tozo salaga musala donc je crois bien batubaya le 28 avril la température courante va comprendre que le coq chante. Donc le roi de la forêt tant à pesinga ba directive pesinga ba idée abi petina ngai ke na ngobo yo yemba banzembo ya Werrason ya kala kala mo mingi to na mo za mo miko na ko banda ngo
de Wenge 4x4 tu na 7 jours de la semaine. Voilà. Donc na bandango moni na 4 album mwana tout banda Wenge 4x4 banzembo ya Vinsoni. Na ya nango moko na trier moko tina ya na 7 jours de la semaine. To yokana no vi moko ya Vinsoni oyo pene pesa batu image tambo ata biki photo ya concert wana poto yoki déjà ndengezo kendela mabepo batu fo baya. Na sinawa lisekwi na ngai na maboko mayo lobali okoyebikisa ngai fani image tikala na bongo na ngai kaka ya moswale ozalaki kopepanga tango komasuwa ebetaki loseba yetiki bolingo na biso ekomi na lake. Voilà. Mais les coqs le chantent. Mandambo pesinga na sentiment mbuzali. Mais yosa reconnaissant, di boso avena yonsone, bosane boulot bosane makambo. Mais ça n'est belia ba petit ba utana wingi, bali ko ndima werate. Est-ce que vous ramtazaka mabe envers ba petit wana tout selon les arandini parce que so bazana kata wingi musique maison mais on a bazo komisa le wa de la forêt boso kenda ba poto biso boye biso to danger. Mais au mona na départ na bango na ba télévision ba ko ba n'importe quoi et puis ba komi ko boya wera ba niveau nyonso. Les coqs, les camboyos, tout le monde est là pour nous. Heureusement, le bitan au bazalara. Il y a une ignorance. Il y a une ingratitude. Tant au bazalara, il jamais mabé. Mais pourquoi tant au long faut le mabé? Vous comprenez? C'est faux. C'est faux. Au moins, Moutazanga mabé t'es un avis. Puis surtout, tu as beau Moutazanga mabé nae, Moutazanga bolam nae. On comprend. Mais Bolamou, ndefou les kakebele. Laisse le roi de la forêt n'a habité. Franchement, on est comme mon thème mabé. On est comme vraiment mon thème. Ceux qui le roi de la forêt ont dit maropé ça biso ba chance boy. Mais ceux qui bongo masusu. Bango bazala naye, ba passaner ba nuit ensemble. Ba riska naye na banzela tout. Ba leka na ba télévision, ba kumisa ye na bandenge tout. Mais même moi na nzambe pe batu ba bomaye batu ba kenda ko toire mais ba noko na eka ya famille azakoli na yo on a formateur te mais bango so ba lobi eloko ndingo na wapi mapamboli bazozwa et ceci au mona ignorer tata na ye olo ba ke papa tango na taille na université au pesa nga ta sans frontière au ke papa peut-être a obeta makolo fonctionnaire à l'état des fonctions publiques tiki ngasani abetelo makolo po ozwa 2000 francs 3000 francs futa transport kende lobi ozumbongo ozo okomi entreprise ya munene otamona na ba jeep omoni papa no na nzela o ignorer okopambwa mate wapi ba bénédiction bazo bango bana ba forcer ebele ba osala makambo na forcerie bazo forcer pour mokile mona bango mais esimbati est-ce que ba raconte oji bazo sala kana faire une héritier parce que micro to moni JB faire héritier ba comme dio ba concert ensemble vendre ensemble kobeta masolo est-ce que ba raconte na bazo sala et ça va pour valoriser musique d'habitation à Congo to ezana mwa makambo na cc wana parce que moi ba rencontre na ezulu kama mpe belé ba polémique ko swana ko finga na kalamita sanka ba finga ma makasi na mosaka surtout pour la rencontre. Bon omoni pour na makambo na ngana ko biso boyeke ba rencontre ndongo lobi à part musique na monité ba solani à part musique comprenez donc peut-être bazana ba projet na bango il y a musique peut-être ba featuring peut-être mais na cadre ya musique donc à part musique ba musicien on peut le loyo autant que ba komo bazo ignorer le roi de la forêt à part musique ba okuta le roi de la forêt pour baso héritier to ba boya wera so yango na biso à part musique balinga ba kuta na wera wapi pour basola nini basola loté donc eza musique ndezo sangisa biso comprendre faute eza ya musique comprendre musique ndé pesi biso chance ya okuta na ba le roi de la forêt comprendre pesi biso chance ya okuta na ba papa chéri et pesi biso chance ya okuta na ba Fally Ipupa du Cap la Merveille on comprend musique comme te sangisa biso. Sa musique, au monde, peut-être beaucoup la même pas. Beaucoup n'en même pas. Bafia na biso quadra koraman. Et sa musique. Atali pena petine le coca wimba danger bibo bengelanga petit na to kutani to sola. Sa musique to sola te. Vous comprenez? Donc yongo zo mona ke batebele fa ba ke loko zo sala biso bo eza musique. Eza musique ine pesi opportunité et pour musique eza métier moko universel et ko tsaka batu partout. Yango mais sa frontière sa musique to solaté so total bien bien talaka fiona le roi de la forêt hein mukusa talo to ba bina ba réalité le roi de la forêt na ba mission wana mususu wana ba uti orchestre ne ba ofinga so musique ité ba solani ba solo le côté talaka tutuka luchi kutu na BCBG aloba
ce qui nkoi mboloko nani bino nyonso boza ko finir parce que le roi de la forêt azalaki et puis na lande mission mo batuna ranson mabi ranson ki nkoyo te yebaka na yo ngokala le les ara susuti we ranson natali ka journaliste na ibisiete so na bena manifestation de débat bile pembe nanga balinga bazala si mais le wala ba kitananga ya omoni ba petit bile ba ya pembe na ngai les coq chantent we ranson dilo basuka na batutu baso talayo et puis yo za mutalo yembo maliko beta ki mwa wana me fo yemba yemba swata mwa mibale moko boye batu ba santi pena ki makambo ezali voilà to yemba nan to bandaki ngai na ye na pasi ye utabo mwana tango ngai na salaki nanu na 13 ans yelanga Christelle nazelaki la sezalaki ne folie d'amour ngai kona kolela motema mozoki banzaka bolingo ndenge tu bandaki soki nakanisi nakolela Christelle bowanga ye soki na bazi nakomi boma nzoto nakufa na ngai martiri ya bolingo yango ye voilà ebele ba musicien o bazotia ba makili na ba télévision bazoganga bazoboya we ranson les coq aleki bango na oyemba la musique tala fois ozo bima ona ba forme surtout yo kana ba télévision tchacha makili les différents mais le coq na voix na ya kitoko attaque moi na botosi ya mutema malamu o aza reconnaissant na vie na ye et puis très à l'aise et puis oyo eza clair ya wenge balobi wenge valoriser musique congolaise na biso na niveau ko saranati wenge epesa batu ba mapango epesa batu ba voyage epesa batu ba relation et fongola batu mais batu ba banda masola wenge lelo bakoma ko ignorer bango bakoma ko wanga na bango biso to mona oyo ba Vincent ba Jibe piana ba salela ba musicien lelo ba musicien bakoma o bazali mais bakoma ko boya bango le coq moi lelo ba suka na batu tout bazotala yo tango bakoya basana posa tango bakokoma na bakovana bakiti bakoyoka ndule basanti pena ki wera sotia pesa ki yo makambo ezalaki non na zapena na makambo na zapena do batu ba palangana te na zapena na makambo ngala simbi makambo na maboko nazana ngo donc lilo balanga ezaka ke bana poto de partout bozali bino bate bolinga la musique botala appelle les coq chante ba initiative ezebele mais ozanga pe ba moyen ba partenaire tout o balingi ba kota un événement parce que événement est le 28 avril bo contacter nga bo bengi ozana posa logo na yo ekota un événement wana ozana posa ba produit na yo ozana posa ya publicité logo na yo ezana na 4 événements jour wana est possible parce que tout le monde a partenaire pour tout ça la source o eleki oyo to sala donc na sengi vraiment la batutu ba soutenir ba artiste surtout bana poto John Lubila les coq yo le baki les coq on a poso mona ye yo mutazo yemba we raso parce que yo linga we raso mingi ye yo potonde makambo potonde sala ba artiste potonde pesaka potonde peseta lati donc bana poto tout balingaka musique les coq chantent yo fils qui mana 4 pina réserve ye yo bozomona donc na sengi ka ba soutien na bino là na sengi vraiment ka ba soutien na bino bo soutenir nga parce que après oyo événement na osala le roi de la forêt album nanga une de tempé jour wana ba ozoba extrait et puis robima le 30 juin l'album wana zo sala we rason patilo mo vona oui le roi de la forêt ça ifsa ngabi le coq ngana soutenir na makambu tu yo kusala zuwa makasi yo makambu père nanga et puis yem to bimisela nga album tala makambu le roi de la forêt il y aura les coq chantent ngai tengo bilari ko mukosi atalo yoyo sala ngape makambu mais moi no azala reconnaissant et fula et futaye ngali ngapi wana mingi donc il faut que la reconnaissance au monde ba mikolo et non que le roi de la forêt pamba basé belé ba balinga Kofi Olomide voilà le Jibe Pena mukulu souverain voilà le qu'on avait l'option ready à Miss il canto voilà balinga nga pe to ba pichu ki mana balinga nga donc vraiment la bengi ba tout ba soutenir événement ba soutenir nga na numéro on a ça plus 243 89 83 70 297 plus 243 89 83 70 297 vraiment un grand merci Nabino vraiment ndenge boye balobi Canal Futur News ndé makambo et puis na moni boanga TV boanga Christelle na peso ba mota trop et puis na bengsi ba na poto tout na yebi ke ba délégation nga déjà zo à Paris poto ba na poto belé bazali déjà bazana ba flat super bazoya pour événement venanga le mi batu mo na poto akala azoya pour événement et puis venanga Sivi Ngudi azoya pour événement venanga Louis Kipulu azoya pour événement venanga Didé Mouladi kana kati ya Italie mfumu na Carlo Pini atelier mtaola tsanga la jour wana bekoza na makasi ouais azo tadia Italie azokoma déjà et puis na délégation ya Angola na moni ba Yvette Mazeo bazoya na moni ba Charlie Muyumbu na moni ba Francibo Avida
namoni ba petit nanga Ricardo Papa Nelysée, namoni Fai Business, namoni Mata Katembo le boss, namoni ba Joy sous le pétrolier, bango tout bazo utangola bazoya, na ngambo ya Congo Brazzaville pe namoni ba Christian Kamashi, namoni ba ingénieur Dona, namoni ba Jires Mayamba baza déjà na kin pour un événement, donc bato bazo utape Matadi bazali, bato bazo utakikwiti pe bazali, bana kikwiti pe baibi, bango ba otika la simate fe ba soutenir pe ya bango mwana, donc namoni ba papier molu ba bazali, et puis à part ngai moko na invité pe ba artiste ebele oyo baza ba frère na lekana bango na wenge baza ebele le quoi ba déplique baza ebele ba artiste ebele ba au défilé jour na ba kuya pokaka événement les coq chante ezala bien na venez le roi de la forêt. Donc un grand merci na ba artiste tout ba joie qui invitation nango bandimi ko ya ko participer nanga, et puis un grand merci na ba tout bazo soutenir nga le ko la venanga Joël Malenda la peso bambota trop ingénieur Dona la peso bino bambota trop vraiment bana poto événement yango yo bochango poids pour soutenir yango pour ezala bien quoi. Merci. Événement yango yo pour soutenir yango bochango poids pour ezala kitoko oza événement ya wenge musika maison mère et le roi de la forêt, parce que ah to beti cela ba to misu souté to beti cela les coqs chantent Weranson. Alors to dévier te tanga ba komba ba to ça la polémique pe le problème ya mo ina tangi tangi komba wera to pour na valoriser ce soufia na musala zo sala, parce que ezala même ngane na zo sala boye na robo ya mutala alors ça sanga musala oti mama beti masengu yine mtazo ko encadrer ngazo la kisangai voilà bon mama beti masengu le coq apesi ba mbote belé yine mtazo ko encadrer ngana musala oyo le bitango mama ko vanda na ba robo ya ye et ça quand même bien ti, et puis les cambo musu se sont fait ça passer les cambo biso ba journaliste yango ba ko benga biso ba koni foati pourquoi to ça musala mabe to mo ça musala ba parti pris na ba intérêt chroniqueur musical journaliste ya rapona mutu ya rapona batu nyonso ya ko sala musala pona batu nyonso bino ba bozoli ka na ba télévision na ba émission pona ko finga ba leader oyo ba sali musala soki bino lelo boza ba journaliste so bosala musala na ba télévision eza pona ba musicien yo zo finga leader wana mezo ba musicien na yo ya binisa na ba émission na yo osani oselo to bongisa musala ya to kena musala kitoko probi et ça bien le coq chante Weranson balobi le 28 au événement monsieur ça na ville Kinshasa mobimba événement ezaka moko le 28 balobi na terminus wana la température 40 le coq chante Weranson aso yemba pena banzembo ya Weranson oyo kapena banzembo ya pena lokola ba banzembo abeta ba surprise kapangala mokili monde ya surprise mama ngai na yeba kiteo malingana komisa bandeko nde banguna na ngai mbatela ngai mitambu nzela nyonso baluka vina ngai ebebao likamba kokane simba kate toujours nzambe akosukisa ye ya Weranson. Voilà. Kojije moto na mosika ezali mabe approche ye pembeni vraiment yeba ndenge na ye ngana jijaki yo vraiment soi-disant zali mauvais navandi na yo pembeni namoni solo le contraire Tchachombala, Kashogiye, vraiment le monde est méchant. Merci beaucoup, ma fidèle, surtout moi, ma boque, vous allez vraiment, et ça les bisous moi bien, balobi, moussalaka, kezoko, balobi, tant moutaosala, moussane bien, faut tout valoriser, tout péter chance, les coqs chantent Weranson, pour nous, on a bien encore les coqs chantent Weranson. N'a pas su vraiment, bonne chance. Et puis réciter à la totale dans concert wana ngaina cameraman nga Jean Bilongo tokozanga te ko ya wana ko ba image poto la sabena bana poto émission oyo tout ça là qui et les pena qui toko. Alors merci beaucoup na bani ko nyonso to ba dinganga na ba fidèle nyonso tout ba dinganga. Alors to komo kela biso na suka yeyo azali awa na ebiki azamuta batu moi lelo ba suka moi ba mbote moi numéro sur téléphone na bandela pour ça la soso bien pour ebiki batu fo ba benga si batu ba benga nga eza sur WhatsApp. Tu as bien plus 243 89 83 70 297 plus 243 89 83 70 297 plus 243 81 13 72 205 305 plutôt plus 243 81 13 72 305. Donc tout va contacter dans les réseaux sociaux, va contacter dans Fils Kimano, on a Facebook. Et puis sur Balingi, va contacter sur YouTube, les coqs chantent Fils Kimano. Sur YouTube, va komelanga, va faire la suggestion na bango, va commentaire et ça la vraiment bien. Na bengi ba tout. Et puis na aussi ces émissions sans qu'il ait remercié maman CDJ Mampata. Maman exaucé glad. Maman Boboto. Maman Malamu. Maman Boboto. Vraiment un grand merci. Yango isala que le roi de la forêt zalaka le roi de la forêt. Donc vraiment un grand merci na maman CDJ Mampata. Un grand merci na wenge musique à maison mère mobimba. Voilà na moni cordon papier mvula. Na moni Dr Pichu Muzungu. Na moni venanga bienvenue Tenta. Donc na moni voilà na moni na maison mère na moni ba massa na lokwa ba café room. Un grand merci na Sebondo ya machine.
c'est bon de machine venanga kakol toc et puis na moni ba Igor Senté ba tout vraiment un grand merci na ba acte posé pour l'événement nanga quoi. Merci beaucoup tout ça qui wana les coq chante Weranson balobi na minute na kini oyo événement ezaka moko babi le 28 biso tout aux na température 40 wana to yoka les coq ninga koyemba Weranson. Merci na Jabilongo mo cameraman balobi père nanga za nanga bisika nyonso azo tambola na zala na ye azo coacher azo saka mosala pe comme la bino. Merci na ba fidèle tout balingaka bo s'abonner et belé alors tozo la mingi bo s'abonner dès que bozo ko s'abonner biso pe to kolemba te ko zemno be formation nyonso ya ba source oui ba évolution na kini azo tambola ndenge nini na ba musicien na biso na ba artiste comédien na ba tout ba osa musala bango kitoko to yamba bango to ko valoriser. Merci beaucoup na wenge musique à maison mère obimba. Merci na les rois de la forêt pour na initiative à boy parce que ceux qui muta ko ko yamba yo na bon moyi c'est que musala malo. Merci beaucoup na ma Betty Masengo et puis merci beaucoup na boss na ngai Dave Mobama ba tout balinganga que j'aime beaucoup et portez-vous bien. Bye. Merci. Ciao.